Kabila a investissé il y a Africell. Vous voyez ma réalité? Vous voyez ma réalité? Africell. Kabila a financé Africell. Étranger, Moussala Bango, na lobby, Mbongo Bakata na pesa. Oh, ce que tu as 20 000, 20 000, il faut pas que ça 1000. Et que il faut pas tout d'abord que mon est un bon transaction. Mais transaction, non, si ma kayango. Et que n'a pas compte à nan. Voilà. Nana contrôlera par jour. Un processus ça me combien? Par jour, par heure. Mon bon est sur très peu. Yango, Ozoyo Kabatoyo, ils sont tous en abango, Dina Souka. C'est ça. Méchant, 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 méchant. L'homme Kabila Vesi va tenir dans la parmi les regroupements, Kabila Sali a quelque chose, vous voyez, qui va trouver le beau. Même les gens qui peuvent perdre, parce que ça, les vidéos, ils le beau. Parce que photo Kabila. Kabila besoin de manger mon gars, mais le Kabila zonga. Kabila yo isonga na yo Kabila zonga na yo bitumbe komi makasi yo. Kabila zonga bitumbe komi nini? Alors bitumbe komi nini? Makasi. Ona biso bitumbe za makasi. Ona biso esengezo ya makasi. Ona bango bitumbe zo ya ma. Un ministre nommé. D'ailleurs, ils ont la constitution. Dès lors, il y a un ministre nommé dans l'ordonnance, quelle que soit coalition, il y a un mot. Pendant qu'on a l'ordre, il y a chef de l'État. Il y a chef de l'État. Dans les règles, Pépé Wana Kegosal. Premier ministre à Kegosala, à lobby, Naïna Koyate, Nazotosa, mort de la Kingakati. Fatifa lobby boy. Bon, le collègue la question ça monte makasi. C'est là qu'à la mingi te ozo yokani. Fatia yeba qui déjà que et comme un moment puisque Kabila ce qu'on a un discours à Fati à lobby banta babala kisi ba posona bango. Ce qu'on ne va pas si que ça va mais ce qu'on ne va pas ça va banane bankoi balion. Kabila va venir à l'éviter. Président réveillé. Elle va sur la raison qui boye. Accueilli, va saluer le corps de son enfant. Facha qui arrive à kicker un jour. À côté de Kabila fait un piège. Moment où Kokokate et Koki. Prestation serment. Bonanini, FCC Bazol là, Cour constitutionnelle. Ezali système. Il y a pas ça là, tripotage. Il y a pas député, dengo basara en 2018. Ce qu'on a comme attaque, il est passé viva. Viva! Ce qui a eu au FCC Baléni, Cour constitutionnelle. Tripotage, il n'y a pas député. Mais alors, Fatia le vivo. Kakawana. Masayaka. Si maman t'aime, tu as salé. Akeko kona Kaloubi. Kaloubi a lobby président Samba Kala. Samba Kala. Go Azamoluba. Quoi tu vas puisque Nalingi Biloko, Bisso, Moutazo et tribalisme. Azali, ennemi à peuple. Pas tous les soirs, moi, c'est qui s'engage. Azapé Mouloubi à qui s'engage. Il y a Chopa. Même Batouni Jean-Pierre, même à lobby, malgré l'hypocrisie, même à lobby d'après tout, pas député n'a pas siégé. Anderson va siéger. Na prestation seulement, il y a 3 juges, il y a cours d'année. Il y a cours d'année. Il y a encore Kabila Bengi Batunelo. Non, il y a des professeurs. Mais ce que je côté pas Kabila.
bakomi lokola mais petit oyo awuta samba na babotre ya mai mais awa bazoloba nini oyo ya de professeur nani d'abord bosha batomboka alobi trop c'est trop lokola na servir yo na longwe yo boza na qualité te eloko bosali bopesi faci passe alors faci alobi te simba motema to mais biso tokomisi nzambe puisque Benoît Luamba président ancien président ya cour constitutionnelle bainterview ye elobi Benoît Luamba omoni ndeni awa bazo accuse faci a violé constitution Benoît Luamba alobi boye baza batente po politique bayebi politique te babimisa article moko ya constitution oyo faci a violé aucune mais baza kosa peuple oyo faci a violé constitution moi le président constitution naza nango awa makambo nyonso faci asali et d'ailleurs les deux juges ya cour constitutionnelle bato bapropose yango ezali conseil de magistrature suprême moko nde faci aponi kaka kalubi lede la ezali conseil ya magistrature suprême nde baponi balobi te président toyeli yo équipe otofungola liboko tosala nini faci alobi oui madame wana banyokola ye alobi kabila loba obima awa te sakalina bato mosusu bamere mere soki abimiso elamba komeka te yango moni kabila akomi mbutu azoyeba te abanda wapi asoka wapi ezalaki prévu lelo mokolo nini lelo mokolo nini c'était prévu kabila ayamba badepute balobi boye tokoya te bakei plus mabilu akende kopresente akendeki na puisque aza ministre nommé na ordonnance à chef de l'état ndenge na koboya invitation à chef de l'état jatini mpe kobila lobi boye soki boza mibali bolongola ngai ata wana faci alobi vanda gilbert kango na lobi boye poursuite nyonso nazangi nango na longoli yango vanda yo ebisha politique yaba na ide pesi okoyokola matière ande balobi Chatini yo qualité ni Chatini alobi boye ngai gouverneur chef de l'état na province olingo linganga mababu mangai nakoya epi na ye nako eti pesanga kita vende no pesa manifestation na province na moto aza gouverneur na eza lokola na ndako na yo baye kosala manifestation na salon na yo olobi te ke natiki bino botikala kofete na chambre Chatina lobi na rien bakufoko sango bali bolongo na ngai d'abord moto anomanga ce n'est pas fou boza batente bolongo allo tolongoli nani plus mabile na mwana mwasi oyo bana basala balobi boye na plus mabile alobi na aseka bino omonitaka bozwa refe bana moko na poko nango ale bapartisan ya plus mabile so la composition nous soutenons plus mobile tu n'as dernière minute. Nous sommes indépendants. Nous sommes d'abord indépendants. Les Palou ya Motanani. Palou ya Motanani. Nous participons. On serait là pour soutenir l'union sacrée.
Est-ce que vous avez un kimé combattant? Oui, on a kimé ça. Combattant, vous avez un kimé? Oui, on a kimé. Lelo. Alobi boye. Balou, basa derrière Fati. Mbala moko pepe na lobi boy. Ah, Balou to pesa bibi no mbongo. Yana balobi boy. So bo pesa biso mbongo ya congrès te. To ko senga président Fati. Fati nyata borto. To ibi beto ne to simba e. Cette fois-ci, comment on a parlé? Fati a lobi boy. Non, congrès, boy tout na mbongo bote musiste. Salaire na ngai. Na ko pesa bino bo organiser congrès. Voilà Jadam. On a sa dimension ya politique ya niveau nini supérieur ya niveau nini supérieur ya Nicolo tuna madida yetu babengo wana bandana invitation zate ça pas politique ni aluka baka del Yora Montazo de l'Université. Oh, Makoyate, Babengi, Dada. Osa concerné, c'est ça. Batio, tu vas y avoir une fête, Osa pesé, Osa combien? Et ça, le col là, fête à mariage, quand on est sur le bac. Est-ce que ceux qui mariage, les 15, Moutokobal les 15. Les 15 peuvent voyer la commune a confirmé les 15. Est-ce que vous trouvez que vous avez fait 2? Et puis, l'invité, yo. Au bureau, na koyate. Oya, te mariage au salle matin. Et ça, c'est ma fatigue à Salam Ben à l'Obibo. Mais ça finit par aller en co. Mais ça tombe la caméra. Peuple quoi? Congolais. Le bandé au taxao, même au président, il faut que la coalition est coupable. Coalition, oui, quand elle mais Fatia a bon coalition. Même on va commencer à se reprendre le thé. Le thé, d'après tout, on a vomité, même on va combattre ce soir. On va nous faire dans sa matière. Le président, d'après tout. Voilà. Abengi batuna na kingakati abotoli ba responsable téléphone ba mikolo batata ukokonda na susi balali kuna allo biboy c'est vous bino c'est bino botelele na lingala yeba kati ya même chinois yeba ko mutu lingala c'est ça chinois ko tolo bakati Bonini to comprendre Chilombo boka qualité ya Chilombo pisa na ka pembela bamina pona bantérêt na to que triompher to le but créer la muka biso peuple parce que biso babo sangana pour le pesa biso leader moko le belanani to ko makuna Chilombo bandeko kasa ba repreneur candidat commun akozela likambo nini kombo nanga ekite Chilombo kombo na ye ayoki komeleke bazwi fils mukoko moto créé désordre na UDPS aza moto moko aza manipulable kombo na ye fils mukoko moto okolia mbongo meme ya Kamere bapesi ye mbongo mike babisomba depine yaka na siège sala nini tumba mokolo moko mbila ebetaka te ebeti mwa bato moke batumbi oyo tolobi mokonzi ya mboka mokonzi arécupere signature mayo alobaki tongoli mbondo moto atrahi peuple oyo kotrahi peuple akosala nini na liyete okolanda liyete ebona ntango okomi okufa okoya kozwa biso salaire du projet sela
Salaire du péché, c'est là. Salaire de votre trahir, c'est là. On coupe tout coupe nous non. Aïe, alobi na longwe. Akena na Nairobi, on va gagner intérêt na comme candidat comme agir caméra babengi caméra ndekona. Oh, bango batu babisa biso caméra bu. Est-ce que biso batu bimisa caméra bu ne? Il doit passer dans un makasi na kopesa nationalité. Soko l'union de nationalité comment on a passé quelqu'un na siège à UDPS. On rejoint Camerounais, Ivoirien, sur l'équipe américaine. La nationalité tout à l'heure, on peut prendre Burundais, Soudanais, oh Cameroun, Burundais, oh un président Fayoulou, Sénégalais. La nationalité de Rantimabara, ici sur on va dire que maman maman ça nationalité maman Marti babi misabiso ala kisabiso mwana mwasi na bango batambo la ranezana nationalité na otoya baya ba me la biso distraction to kemela matanga ba président Fayoulou aya na bus to la gisi bandeko ba ya Cécile ba ya Francisco oh batu babi to zela batanzambala to kala ba Sénégalais ba ko batanga mutanzambala tomoko abanga Sénégalais moyo ba jeu politique na bango ya distraction kaka Kabila o bango moko babengaka barwa lelo babengaka Kabila miliba bino baokaka lote to Kabila pesi bapiso babitala miliba yeyo ndokola biso tobi bosala nini bokende babisa biso mabala bato bakotaka ebana ya Félix na Kabila tokota ya Félix na Kabila tokota balobaki babangaka te ekomi marche bobimisa bapolisier o mobino lobi lobeke Kabila zobanga yango autorise bamarche te lelo bino bosalani bokobanga te yango toyebisa bakomi kokobola bapino babengi destruction méchante bato bazokisaki bato tozala bavideo biyengi na bango zomonana etat de droit bakangi na mpo bavideo ezali namoni eve likolo ya motuka otala video eve likolo ya motuka na nde baokolanda bango ometo omona na bapolisie na bato na biso na etat de droit sala mosala babengi deja motu nini baji basali bajuge tozo tangi biso tokotala dossier minemwe Robert Wabini alobi vérité abima kosakana na kopanzana Robert Wabani banaki na Assemblée nationale ta fifi atika kobenga Minembwe village abenga oka commune de Minembwe obina baboyi yango na kobenga commune de Minembwe commune de Minembwe alobi Minembwe ezalaka projet bakomisa commune depuis 2013 bakomisaka na commune en 2015 bourgmestre na bandi kosala depuis 2018 2 ans siko bino baokola bangai nake koinstalle babisa peuple na bino vérité ndenge botekaki babi makambo bajuge tosala yango na lombango mpona bomba dossier ya Minembwe 2 jours allez-y tombe bino koya te mabinda bino koya soni me babi tosala yango kaka tosala yango kaka po peuple ayeba lisu makambo ya Minembwe po badistrait peuple baye kosala yango ilinga yo te bayombi debu congolais sili po balakisa bino ndeko nango evolobaka po balakisa bino ke kongo eza lisusu mboka ya bakongolais te komi mboka baidepesiste idepes moura idepes moura